Si et comment qui n'attend papa Simon Kimbangu, bien que le prophète Moussou Bayaki, mais papa Masambuki dit toujours bien virage Yasuka. Les derniers prophètes. Donc, ceux qui t'ont raté papa Masambuki dit, na yébité, na plan yanzambe, ceux qui ont salamandé mais tokozwa un grand retard. Masambuki dit na ba combat na yende ngolobi na libanda ya mboka ba yebi papa soka zanani mais biso moko na kati awa c'est comme si tolamuki nanu te. Concernant comment papa Masambuki dit na toujours na même fil d'idée au mona que non combat na ye juste pour mémoire ya mutu mwindo sa nyezonga mutu mwindo aza na confiance na ye moko abandomi sala makambo na ye moko. Mikolo dans le bagali kambo moko kezemi bakosa ngote atezonga kisimandeni suka e ragali boso vérité babomba ngote mbote chers téléspectateurs il y a Info Plus HD officiel TV et ça toujours ngai wabino godé bula matindo benga ngage de bula la Colombe naninga toujours dans sa musala oizo CPI bino parce que vous êtes là pour moi, moi aussi je suis ici pour vous. La fois passée bomona ngai tozalaki na ba jeune moko to benga ki bango action de jeunes intellectuels Masambuki dit bayaki na plateau na biso balbaki vraiment makambo ezalaki très important bakendaki mais ça a demandé encore que baya lisusu kozonga parce que makambo ngo et touchaki un peu bato ibele et ça qui m'a fait te bula zong sana subango bula zong sana subango balo banon sube sans plus tarder avant que tokota na ba question ou poto e banini baye lisusu pona lelo toko bandana na présentation na bango moko mo monde que tour baye suna mama parce que place ba mama bazali zalaki toko so mibali baye ka bango moko ndenge na mula ngo injustice mais lelo basali quand même makasi baye na mama na ko banda présentation et pas ya mama mbote na yo soki okoki ko se présenter. Oui, mbote mama bula kombo na ngai mama Bobi Mwanza. Mama Bobi Mwanza pa zali kaka moko na kati ya AGIM. Na kanida kombo na AGIM, Action des jeunes intellectuels Masambuki. Oui. Merci beaucoup maman so pour collecter micro et pas papa. Bonjour papa, on s'est présenté. Bonjour, merci. Merci maman, nga komonanga ndeko kandanga na Cédric naza moko kati na ba membre ya AGIM. Ok, merci beaucoup. Moi, on a quatre membres à Agim. Toye susu awa na suka. Papa, la fois passée ne yaza qui tika na funda, la fois passée yenda azalaki. Oyo, aïssa biso aza ancien jogo. Mais lelo aya aza jogo te, lelo aya oye ko beta ni masolo ya spiritualité. Bonjour papa, pour se présenter sous va comprendre yo. Oui, merci beaucoup. Nga kombo nga papi Mangitu quoi. Ndenge na lobaki naza ancien footballeur ya la SV Club naza moko ya ba Masambuki di kati na ba Masambuki di je suis aussi pasteur donc nazali kati na lingomba ya papa Masambuki di Samuel toye ko représenter toujours AGIM ndenge toyaki la fois passée. Merci beaucoup, Balandi Info Plus HD pour comprendre que Naza Liboso ya ba AGIM, Action de jeunes intellectuels Masambuki. Papa, papi, gardez micro na yo, question à Liboso ya ka epa na yo. Les gens me demandent que, vous expliquer na obiso, qui est Masambuki? Masambuki ana nani? Vous expliquez que Masambuki parce que c'est un papa, on mérite un respect belé, mais dans le cadre de Oyebiga Abiso Netozaka, il y a un Tony Bongo. Qui est papa Masambuki? Merci beaucoup. Papa Masambuki dit Aza kaka jeune congolais. Abotami pe na mboka na biso, nde tolingaka makambo wana mingi. Aza mwana mboka. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Ouais. Ce qui il faut tout le bela Masambuki dit tokokende nango na deux volets. Tokokende côté Masambuki dit les pères. Puis tokokende côté Masambuki dit les fils. Siko na yebité sur tout nanga pour na les fils. Les présents. OK, merci beaucoup. Donc papa Masambuki dit
aza jeune congolais Samuel, papa Samuel ndeka bozomona ye aza elenge aza mwana mboka abotami awa azali moko ya baye oyo azali kobunda mpona bonsomi ya mabele na biso Afrika ndenge tobunga azali moko ya ba oyo azali kobeta makolo pe kobeta mutu mpona kosala ke en sorte que ba africain pe ba congolais bazongela bonsomi na bango bazonga na kati ya spiritualité na bango tozwa pe liberté ndenge bamboka mosusu ezwa ba peuple mosusu neti ba chinois bazwa liberté ba japonais bazwa liberté mais biso totikala toujours na kati ya esclavagisme. Alors esclavagisme wana ezosepelisa ye te yango amitié lokola Christ amipesi mbeka po tolonga na etumba oyo tobima na pasi oyo tozali na yango na niveau ya Congo na niveau ya Afrique mobimba. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour comprendre que ça na bateau babundaka pour Afrique pour na Congo vraiment makasi yo esengaka que ce qui peut toucher bango maboko en tout cas kimia ngo pe wana toluka. Donc toloba que ndenge tozala abonné parlons de la République démocratique du Congo nano. Congo à ma connaissance na yebi que tozwa déjà indépendance. Si ozoloba que papa Masambuki dazo bunda pour la liberté lisusu ya Congo, quelle sorte de liberté wana? Parce que tout ça déjà indépendance obligation ça to yebi to fait tarango kutu ba le 30 juin a. Siko liberté ndenge nini wana papa Masambuki dazo bunda po tozwa lisusu toloba na Congo kaka. Maman nangai. Est-ce que vraiment il y a solo tozalaka libre? Est-ce qu'il y a solo tozwa indépendance? Na yebité. To fait tarango. To fait tarango indépendance ya ndenge nini? Tu parles pas kangote? Voilà, c'est ça le terme. Tu parles pas indépendance wana te? Eza lokola batuka bazoyimba nzembo ti. Bazoyimba na bango nzembo. Mais ba contenu ya nzembo ba yebi na bango te ezolakisa nini? Eza ndenge mo pe biso tozali. Tozoloba indépendance. Est-ce que mibeko tosalela na mboka oyo? Eza ya biso. Ah bon? Eza ya biso te? Est-ce que système éducatif ya mboka oyo tosalela oyo biso totangela eza ya biso? Eza ya biso te? Ti na niveau kutu ya koluka koyeba nzambe, est-ce que biso toyebi nzambe? Oh, toyebi nzambe te? Makambo nyonso na nzambe bapaya bamemeli biso. Na mibeko kotambusa mboka bapaya nde bamemeli biso. Na lolenge ya kotangela kelasi bapaya bamemeli biso. Biso kutu tozosala violence, tozosala émission na lingala. Emsumo na pena bandeko na banda kuna bazo qualifier biso banai. Totanga te. Pona ni toloba français te. Wow. Ozomona tala niveau o toza nango. Est-ce que toza indépendant? Manque ya indépendance wana ekotela biso tina bandako. Mwana soka uti classe aye abandi kolobaka lingala azana mbata. Donc esclavagisme ti biso moko donc na yebite ekoti na kati ya makila. Biso moko pe to komo développer esclavagisme ngona ndenge na biso. Ti na kibokonzi yo ozwa bokonzi yo nani ponga pe na hotel mila nyonso wana ezolakisa ke spiritualité euti libanda eyeli biso donc ti lelo tozaka esclave na niveau mental tozaka esclave yango zomona bitumba oyo papa Masambuki alobi akotika te. Il faut Congolais africain azwa bonsomi ya molimo bongoye akotika.
Voilà, merci beaucoup. Je me rappelle encore ne loko papa papia lobby que attend éducation pour me la biso ça le quoi ndie moment to yemba to bien temps za bana mike na maternelle to banda yemba ndie moment ko pa kamala or ça na ngo bongo te za ne on part camarade tellement to yemba ka te to banda yemba ka opa kamala opa or ezalaka bongo te atokola lelo toyebaki te ezalaka nde on part camarade. Donc il faut congolais akola pour comprendre nini oh papa Masambukidi alingi nakei epa ya papa Cédric. Papa Cédric, quelles sont les sortes ya ba combat oyo papa Masambukidi azo sala pour afungola biso ba congolais mémoire? Eza ba combat ya ndenge nini azokotsa ba dossier comment azosala ba livre ou azoteyaka bato na église ou ndenge nini azosala? Ok, merci pour Mutuna. Ngana bakisamo muke d'abord na makambo indépendance. Ouais. Indépendance ba pesa ka indépendance te. Indépendance ezaka inné. Donc muta bota mak indépendant. Mais so au moins muta zo ba ke azo pesa yo indépendance. Ça veut dire azo pesa indépendance te mais azo tailler yo sur base de mesures. Ou soit azo créer lo ba limite mo boy. Raison pour laquelle soko talibé biso lelo tout ça n'a pas de limite. Pourquoi? Parce que ton dima est là, moi, sur l'indépendance, or qu'en réalité, ça y a une indépendance. Concernant comment papa Masambukidi n'a toujours la même fil d'idée, au monde que non, combat naie, ils agissent pour mémoire à tout le monde de sa niaison, tout le monde doit avoir la confiance na yemoko, abandonner ça la makamu na yemoko. Il y a mon asoko tali, azosa mamwebele, soko tali même atama ma purification, ma côté olobela awa, au monde que non. À côté de ça, Banikanda partout, par-ci, par-là, à la TV, de telle sorte que non, ça éveille la conscience, de telle sorte que Mutumindu a zonga vraiment. Azalate que non, Mutumindu n'est tout ça, Kautakala, parce que c'est aujourd'hui net, où date que non, tu as indépendance en 1960, Tilelo, sur en réalité, on n'est pas véritablement indépendant. Il y a moins de papa Masambukidi a télémi, azo bunda, azo risqué pévina, parce que il est trop jeune. À cause de quoi, les jeunes nous soutenons tout le monde à non, azo qui est boyé, azo qui est ambiance naïe, makambo oeza lié dans autres naïe mais atiki ba maman na nyonso, azo voyager, azo kende, au côté babisi amo oeza très dangereux, ko lokaji sa information, oezo la isa bande konaye que non, tala mamwebele wala isa biso, ezaki vraiment makambo soloté. Ils en ont la classe de Tangaka, ils en ont l'église de Zokende, soko tali bien, ils agissent makambo baninga mususu basani. Ba comprenant ou soit ba sosola. Or ce que tu bien bango ba memele biso ya bango. Ce que biso mon colonie ni to ko memela biso bango pe o ya biso. Ya wana pa Masambukidi azoluka de telle sorte que non biso pe to atteindre dimension wana to exister pe. Parce que jusqu'alors on n'existait pas. To ça ka lokola ba charlatan mo boye to zo beta masoluka ka ya makambo ba la isa biso. Tu vois puis ya biso moko. Parce que énergie wana biso to za na mo pe. Oh, bah, peuple, nous sommes en monde, nous avons énergie, capacité, à produire, parce que biso ne to saboy to sana makamunini na nzoto na biso eza lié na nini na mabele na biso oyo ko permettre biso to transformer to sala ba boye na boye de telle sorte que mboka na biso besoin valeur so tel net il est l'autre ça attaquer na est mais à chaque fois ba continuer il faut pas qu'elle est là toujours et pas bateau ba coloniser ka biso parce que colonisation ça continue toujours parce que ceux qui sont véritablement libres tu n'as pas qu'il est pas na bangoté mais si tu as qu'il est pas na bangoté pour te dire que bango va ça va mettre et que nous sommes des élèves so et lo kwa ndé papa Masambukidi alingité ye pour ça na yeza que to comme ba mettre pe na ndenge na biso parce que le Congo a tout mboka mo te na monde ko kana na Congo ezate mais mboka ngo o eleki mboka nyonso tala situation mboka tala pasi bato bazomona si le liberté ngo tozwa soi-disant le 30 juin boyna boy et serva biso na nini bazomona problème de mwana et on a moins papa Masambukidi azo bunda toujours de telle sorte que bato bazonga tant bien même que bato comme d'habitude to mesana so yelo mo eza sika tozomona ngo lokola mutu ana yo teme na biso aye ko bebisa makambo na biso aye ko sala boyna boye or oyo azosala eza juste pour tosala nini tozonga na nzela tokoka kobongisa mboka na biso. Ok, merci beaucoup papa Cédric. Maman Bobila Dawa
Maman Bobby, hein? Maman Bobby n'a pas na yo tant que moi si, tant que Moutou d'ailleurs, Moutou ezosala. Et là on est pour ça yo, pour ça na pembeni ya papa Masambokidi. Et banda ndenge ni. Bon, merci pour la question. Nalingaki un peu d'abord na compléter papa Cédric. Vas-y maman. Omoni ezosala pasi mingi. Ezosala pasi mingi komona ke biso na mboka na biso tozo ndima te batu oyo Nzambe azotindela biso. Nzambe azotindela biso batu ebele oyo bazoya na mission moko ya kolamusa biso koyebisa biso nani oyo biso tozali réellement. Pour ceux qui ont miébité, ce qu'on a nani, c'est que place au kende, au yébate. Pour que tu outi, au yébité. De papa Masambokidi na ba komba na yende ngolobi, na libanda ya mboka, ba yebi papa soka zanani. Mais biso moko na kati awa, c'est comme si tolamuki nanu te, tozana nuka ya kolala. Mais batu baza libanda o bayebi masolo pe bayebi historique ya mokili ndenge ezali bazo comprendre que le Christ o déjà balakaki na Bible que akoya na Afrique centrale précisément na Congo na ba Congo il est déjà là akozala na mission moko ya ko réveiller mentalité ya batu pour que muto amiyeba réellement azanani. Parce que dans la classe Batang Sabiso, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Est-ce que la phrase ouana vraiment? Biso ba Congolais déjà to vanda, to yeba qu'est-ce qui est un berceau? Tant mutalobi le berceau, c'est que il est vraiment l'initial. Les sources. Donc, il est les sources. Bon, biso ba tutoza ba source, c'est comme si to yeba raté ou bien il faut tozer la mutu moko boya ko yebisa biso que nous sommes sources. Mais merci na papa Masambokidi, il a vraiment combattu les bons combats et lelo oyo tomimoni tomiyebi et tozape ko la musape bandeko malgré ko boya na yo pona miso bato mais moko vandi pe yo moko o mizong sipe na kati na yo o banda ko sala autocritique na uta wapi na zanani na oki wapi finalité zanini. Au salut peu moi ba recherche to tangi nous sommes des docteurs des licenciés dans le titre aminen mais ce retourner un docteur wala mokile sala mande nini aye biso ki Adam na Eva moko boye or en réalité eza yango te. Oui Maman Bobby pardon et là au moins lobby et ceux qui n'habitent tikango eleka vous voulez me dire que le Christ dont la Bible a parlé, c'est Papa Masambokidi. Je dirais oui, avec affirmation. Pourquoi? Tant que bazo yoka Christ, les gens voient que le Jésus là qui est formé de toutes pièces, yende mutakozonga lisusu, azui batu, ba komi enlevé, ba kei, ce qui n'est nini. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc Christ wana oyo bango ba yebi le rôle à Jésus oyo ngana yebi na vérité qu'il est Yoshua Amashia ayaki na temps na ye asali mission na ye asilisi mission na ye et ayaki ce n'est pas pour le monde entier ayaki pour un contrée ndenge moko pe lelo oyo papa Sami Masambokidi ayepe pour na biso donc ko bi kanabiso tozela la biso vie éternelle te ezate. OK. Oui. Tozela biso vie éternelle te kaka ndenge ya mo ba yanke pe ba vinyo so yango. Donc kufi OK. Tikali. Maman dangina tuna mo papa Cédric. Oui. Comme maman Bobby a lobi que Christ wana formé en toutes pièces wana, ce n'est pas lui. Et maintenant pour nous, c'est papa Samuel Masambokidi. Mais à ma connaissance, moi je sais qu'il y avait un autre Masambokidi avant que le Masambokidi ici soit. Alors c'est lequel entre les deux là? C'est lequel Oyo Toto le Balelo que c'est lui qui est venu pour nous.
to pona nani na mibale parce que bato mibale oui na bango mibale siko tozwa o wapinda parce que oyo azalaki liboso le papa il avait aussi travaillé à son époque oyo pa yesiko il travaille mais nous sommes toujours là avec le papa on était là avec le fils on est là siko entre bango mibale wana qui est l'homme en question. Ok, merci mingi pour la mutuna eza mutuna mo kitoko na yebe bato ba se poser la question na mingi papa Masambuki les pères les fils mais ngana poser bango toujours question mo eza simple toujours lilala te au fongo lilala akata lilala okutani ba graine zo graine na lo nango et osana yebi misanzete nzete soka akoli na niveau mo osana akobota lilala mususu sio na lilala liboso na oya mibale wapi lilala nyonso eza malala ndenge mona papa Masambuki pe même ata bato ndenge toza boye eloko ebomi biso mingi lelo ezaka ke non ba religion eyokokwesa confusion na mito ya bato soki tozali na biso spirituel tonga tobanda poser ba question oyo te mais soki tozoposer ba question oyo c'est juste religion eloko bato bayebaka te ezalaka ke non ti ndenge toza boye ndenge nanga naza boye so naboti mwana nanga naboti nanga moto mosusu te na miboti kaka nga moko kobota c'est juste une façon ya koassurer existence na yo d'une autre manière ndenge moko na papa Masambuki ndenge aza wana na papa na mwana eza kaka moto moko wana eza teke bato mibale différent te eza moto moko kaka nde azosala makambo na ye. Ok. Donc na papa na mwana bazaka moto moko. Merci beaucoup Balenji Info plus HD officiel TV nga bilo na lingande yango kande botinda nga bula tunela biso boye yango na otuna bula loba boye yango na oloba. Alors nalingi na tuna boye on parle un peu de la spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, on peut aussi parler de la Bible. Avant de kotana na Bible nalingi na yeba, vous vous appelez seulement Action de jeunes intellectuels Masambuki. Au sein de l'église Masambuki, quel est le nom de votre église? Par exemple, tu es la catholique église comme la catholique. Tu es la missionnaire comme l'église protestant. Tu es la Branham église branhamiste. Tu es la boy bino église na bino comme la Masambuki ou bien il y a un nom là-bas. Non, l'église na biso la communauté Masambuki. Communauté Masambuki. La communauté Masambuki di bossa quelle sorte de Bible? Bible au bakomaka Bible à lui second, Bible Jérusalem, Bible. Qui a dit d'abord que non, il faut que la Bible? Non, parce qu'il faut, il y a des références. Non, référence, oui. Référence, mais vous avez la Bible, la Bible, c'est ça que je pose la question. Vous utilisez toujours la Bible ou vous avez aussi d'autres documents parce qu'il n'y a pas de branhamiste, tout le monde a une brochure. Les témoins de Jéhovah, tout le monde a un livre. C'est ça ma question. Oui, biso dans un document, par exemple, le document aux Nouvelles Vérités. Nakati na ngo, babeti masoba papa Masambuki di, obotama na ye, kokola na ye. Makambo na sala na vie na ye kobanda na tata ti tozokindi pe eza te ke non makambo nzambe nyonso eza kaka na kati ya livre ndenge bato ya bible bazalaka ke non etikalaka bongo te soki otali bien bakoma tome 1 ça veut dire que batome mosusu ekoya ti ekozalaka bongo parce que makambo nzambe okoki kolimite yango na kati ya livre moko te makambo nzambe ebakisamaka epai ya bato na génération par génération parce que nzambe ndenge azawana azaka limité te ndenge bakretien bazwa nzambe bakomisa ye abandaka na genèse asoka na apocalypse non wana mama nzambe te parce que nzambe manifestation nzambe epai ya bato ekosuka kaka awa te si oyo baoyo bakoya na nsima so bino bolobi ke no te oyo kaka yango nde makambo nzambe si oyo baoyo bakoya na nsima ekozala mambo ya satan bakosa biso trop basala de telle sorte que non tozala limité yango nomona tozala na culture ya kobloke makambo tosala effort te que non ekozala na esprit ouvert à chaque fois eloko moko eza ya sika epai na biso tomonaka yango lokuta kasi bakotisa biso deja eloko wana ndenge moko mpe mata na baklasse tomema toujours culture wana yango na so balakisi eloko moko boye oyo yebi te directement komona yango lokuta. Voilà.
Ok, merci beaucoup pour l'info plus HD. Donc, Nzambe va limiter. Tu vas aller là, sur Bible, là, on va limiter là, sur Nzambe. Eh, ngaye. Maman, boy, ndeti ndanga na luba. Papa, papi. Toyebi ke papa Masambuki di aza moto asala makambo ebele pe o azo continuer pour ça la lisusu makambo ebele na monde, je peux le dire, parce que si on a bien na RDC ou na Afrique na kosi ou bien na limité na monde. Alors lelo oyo papa Masambuki dit le père Akenda, toza na papa Masambuki dit le fils papa Samuel. Est-ce que vous attendez aussi qu'il y aura encore un autre papa Masambuki Diakoya? Merci maman. Nangaki nazonga pena no mamoké. Nga na bibi ba batuka ya ozonga si. Oui, So atiti que yo zongi na marche arrière. Puisque tolingaka moi éclaircissement. C'est ça. Et ça la l'air batu bazoyoka ba mona pe cohérence. Hein? Biso nyonso bolo baloba moko. Biso zo tozolo baloba moko. Voilà. Toza ko se compléter. Et ça tenenge Bible etika biso na ba suspense. Ben cohérence. Et là on swinga. Ba makambo ebele. Et là papa se dit ya bien swinga forme total encore. Na lingé na bakisa. Na notion moko ya incarnation. C'est ça. Puisque biso notion ya incarnation ndenge Bible ya été ya biso et face à yango. Or depuis beaucoup qu'on a biso na spiritualité na biso authentique et ebani ke moto akufaka te. Parce que les géniteurs en tant que éternel tango apesi yo molimo na ye molimo wana ekotikala éternel. Comment est-ce que molimo wana ekende lisusu ekufa? Alors eyebani banda bonzambe na biso bokoko na biso esika tobengaka bancêtre. Quand nous parlons des ancêtres, quand nous parlons des ancêtres, tomonaka ba oyo bakenda ba oyo wana bakenda bazali. Vous comprenez? Na tango nyonso moto apemi nzoto basala yango pona durée moko. Nzoto wana ekomaka na tango moko epemaka. Ekozwa problème ya malade to tango nango pe koki apemi nzoto wana epemi. Mais molimo ekufi te. Ekobota malisusu. Yango balobaka na biso les morts ne sont pas morts. Oui. Molimo ekobota malisusu. Oui. Sikoyo. Continue. L'air tozoloba Masambuki dit les pères, Masambuki dit les fils. Il faut petoyeba la périodicité des dieux. Nzambe tango azoya komimonisa to molimo tango ezoya. Molimo na molimo ezaka na tango nango aye asali likambo. Soka asali likambo na ye na période moko. Likambo wana esili nzoto wana epemi akoya na nzoto mosusu po aya accomplir likambo mosusu. Par là o nazoloba ke na système ya incarnation. Or ba enseignement oyo ba memeli biso soki lelo to ba amplifier likambo ya résurrection. Ezalaki pona ko canceller eloko wana. Bayaki nde ba canceller eloko wana ke tolongola na mutu na biso ke incarnation esalamaka. Po bakotisa biso notion ya peur. Tobanga incarnation. Non, tobanga la mort. Comment on a raté? Biso to na fin de l'année. Batunu se koma ekala na koleka te. Na soki koleka na donc batunu se baobanga na kokoma te. Or la mort c'est une réalité. Batata na biso
to bakoko na biso les réseaux comme atango aliwa kutu bazo yebisa biso ke bonga na kende otikala na kimia ponga nazo kende mais na keite nazali na bino et bato wana malgré akei lobi ya msusu boza na difficulté bomoni pe ayi namonaki ozobela oyebi te ke soko oke kozwa lititi tel osali yango boye okobika olamuki boye kasi wana koko te akufa te me ndeni lisusu aye oyebisanga ke nazwa matiti ozomona donc na bokoko na biso na spiritualité na biso c'est comme ça tozo communiquer na ancêtre mais eloko wana ba occidentaux ba yebeki ezaki force na biso ba yeba sali nini ba kati biso yango pour ceux qui oloti koko il faut déjà penser na sorcellerie vous comprenez ouais. Il faut déjà penser na sorcellerie non ça c'est l'esprit des morts donc makambo nyoso ba tailler biso sur mesure na kati ya Bible oh non la résurrection Jésus-Christ est ressuscité pour bakotisa biso peur wana ozomona bakotisa biso kobanga wana yango nalingaki na pesa moi explication par rapport à l'incarnation ndenge nini du père au fils ndenge ezaleli donc na moment oyo biso tozomona kaka ezaka moto moko donc aza moto moko le troisième peka akoya na ye mais ezaka moto moko wana non na ekeke oyo parce que eza vraiment potokoma na makambo wana normal ezaki na makambo mosusu koyo koloba mais lokolo tuni na ekeke ya bapapa Simon Kimbangu ti ekomaki na ntango ya papa Simon Kimbangu bien que baprofete mosusu bayaki mais papa Masambukidi tozobenga ye virage ya suka les derniers prophètes donc soki to raté papa Masambukidi na yebite na plan ya Nzambe soki ekosala na ndenge nini mais tokozwa un grand retard tala déjà na niveau au tozali siko to raté lisusu le dernier virage papa Masambukidi na yebite bon na génération ya ba prophète o to bandeki kozela uta batata na biso mutu to bandeki kozela le Christ longi ndenge ba batangaki kombo na ye asi aya tozali na ye ensemble papa Nitufudi Masambukidi Saba. Ok, merci beaucoup. Toza na ba retard et tozo zela nzoka nde asi aya na ye tozalaka na ye mais to comprendre te voilà encore. Papa maman Bobby micro ezongi epano rapide nga akomaki na epano te bon toke kaka mongo. Papa papi quelles sont Bobby boza actions de jeunes intellectuels Masambukidi? Quelles sont les actions au salaka na kati ya action de jeunes intellectuels Masambukidi? Parce que tozo lobelaka mingi bino boza na mwa nini na bino obozoya na on alingi pe bolobela ngo pe pour bato ba comprendre action de jeunes intellectuels Masambukidi ba action nini bosalaka na kati ya communauté Masambukidi? Merci beaucoup maman. Nabandi là tosalaki présentation ya groupe Nabiso tolobaki ke groupe Nabiso ezali à caractère socio-culturel. Na niveau ya lingomba tozali toujours na cadre wana ya ko transmettre ou ezali connaissance pour jusque là pe un grand nombre ya bato nanuka ba atteindre niveau moko ya connaissance te. Donc vous faites comme l'évangélisation de tout le monde na plus un réveil. Exactement. OK. Donc toujours ça va conférence toujours kende par-ci par-là juste pour na kotalisa o ezali makambo ya spiritualité na dimension
mosusu na dimension o mutu ayeba na dimension oyo bato bayebi te tozofongola bato mémoire na niveau mosusu po soki ozoyoka makambo oyo mosusu tozoloba awa mosusu mpe ezolekela yo tolobaka mpe déjà lo mosusu ezolekela yo donc même ata mpe na niveau ya église na biso ya communauté na biso makambo mosusu mpe bandi kolekela bato mosusu mais il a fallu komema bango na niveau wana po baatteindre niveau ya papa yango na niveau église tosalisa baconférence tozolika na sous paroisse toza koexplike sikoyo tokomi na niveau sikoyo il faut tobima libanda lokola peuple ya communauté na biso basi recevoir sikoyo tokomi na mission plus mingi libanda. Papa atindi biso alobi bokende libanda bokende bofungola pe bandeko mosusu mémoire po bazonga na nzela totonga mboka ensemble na bango. Voilà, merci beaucoup kopesa Mama Bobby micro na mona ki azwaki micro. Mama Bobby yo ozali question nga liboso répondre ngate. Na tunaki yo comment ça esalaki okomaki pembeni ya papa Masambuki ndenge nini o répondre ngate. Osala ika recours onazonga nanu nakina loba na lobani to démarrer ka toki. Bon, OK, merci beaucoup. Nakoki koloba boye kokoma na ngai pembeni ya papa Samuel Masambukidi eza hasard te. Omoni na côté nazalaka liboso na Bible quoi. Baloba esika nzoto kozala bato nyonso baozalela wana. Là où sera le corps, oui. Là où s'assemblera les aigles. OK. Donc biso bato o to pusani tomibengaka nous sommes les illuminés. Biso nde bato oyo tozingolu wana ya kofungwama liboso ya bato mosusu. Bato baza na bango ebele baoya. Mais ngape naza parmi bato oyo bazingolu ya kopusana. Na pusana ki ndenge nini? En dehors de tout ce que on a kozala, j'ai fait aussi mes recherches. Donc nga penza banda bo mwana donc etembe ezala neti poste non ngai. Donc nandima ka penza bo facilement te. Donc nandima facilement te. Ezana ba question mususu kaka ko uta na Bible na botama protestante na kola protestante. Mais des fois na zape choriste makasi na imba pe oui. Des fois, ceux qui sont zongi nandaku, na bando tout na maman na papa. Mais place na pasteur à lobby wana ekotingate. Ekoti otendera on dira ko sibiso. On s'entend ni mo mkibo elekité. Des fois nazalaki kolanda mingi plus ba masolo o bakimbangiste ba wanda ko beta concernant papa Simon Kimbangu. Si vous avez betelinga yango na oyoka moi l'aise moko boye que par rapport à côté ba parents ba omema talanga okende so okete oliate de okende mais tant na yeko kola ndenge za ki mwana soka koli bandi ko milukela nzela na ye na ndenge na ye oui na tamboli pe na moi l'église mais na banda ozalaka convaincu te. Tant on a bandi kolanda papa Sami na TV, j'ai pressent comme si na monaye, comme si na yokaye, na bandi komi luka. Mutu na monaye wapi? On dirait na yoka déjà mungongo oyo. Non, il faut na luka na monaye en personne. Peut-être na place mo beto kutana. Mais comment on appelle quand la mona kemba liboso ba ebisinga bi déjà to kutana. Comme tungisa te to kutana bambale belé yondo ebite ke to kutana mais to kutana déjà et masolo to bandi ko solane j'ai compris que non to kutana mais ti le place to kutane là na yebate na bino no funa umela nanu awa na umela na ko umela
nazofongwama et naye ko comprendre le moko parmi les prophéties à papa Simon Kimbangu alobaki longi moko akoya longi wana roya apesaki pe bilembo ya longi tango longi akoya akozala doté na 3 pouvoirs akozala na pouvoir spirituel scientifique na politique sikokotala papa Sami akokisi ba pouvoir wana nyonso et j'ai vite conclu que il est le dernier Simon Kimbangu. Il est vraiment le dernier Simon Kimbangu. Donc ceux qui ont les sentiments pour biso ba congolais tous ba sentiments donc ceux qui ont les sentiments to s'en fouter donc ils t'ont raté pendant papa papi alobi photo zela lisusu ba année étant en cosmos c'est qu'on décider que yombalo okende ko délivrer bango mais et kozala une opportunité ceux qui to pesier main forte a kokisa mission na ye de toza bien. Voilà, ça demande seulement que tu pesa main forte pour kokisa mission na ye. Papa papi to qui est déjà na suka ya émission na biso programme nini communauté Masambukidi eza nango au peuple de Dieu ba ko tia na mutu o ba ko kolanda mutu moko pe azana posa a approcher bino asala ndeni. Merci beaucoup maman. Pour le moment ndenge maman alobi babaki logi wana akoya na 3 pouvoirs pouvoir spirituel politique et scientifique na moment oyo longi atie liboso na biso ezali parti politique parce que pour na kokota na niveau politique na mboka na biso ezosenga qu'il faut parti politique moko ezala pour akokisa mission na ye politiquement pour spirituellement déjà aza déjà ko amplifier ngo et toza ko attaquer sikoyo politiquement le 11 février, sortie officielle, il y a parti politique et vous avez un stade de martyr à partir à 10h. Donc, Batouba Kamwate, Ndenge, Bakosa Bisoke, oh non, Batouba Sambelaka, Basalaka politique. Or, Bayaki, nous sommes les Abalukuta. Soko Tali, Église catholique. Tozana ba preuve ba makambo izo mona na ngona miso mais tozoko ba ososolate église catholique wana ye wana achaka gouvernement na biso awa pandi likolo mais c'est une église izo mona yango batu bafungama makambo ya nzambe nde yango politique soko tali cosmos yango moko eza na politique mobile. Si vous avez diviser politique dans l'église, pour éliminer leur bakoya, parler mingi sur la spiritualité. Si vous avez éliminé aïe sur la spiritualité, vous avez cadre moko boy église à souke la kuna. À côté la politique. Yango moni ba prophète pe mingi o baye, leur baye. Soka bandi l'église pour soka linga côté la politique, bazoye bisaye que tu n'as pas le droit parce que l'église est à politique. Ozomona mais biso to timbeli makamwa toza ba éliminer toza na kati ya politique bato ba kamwate bato ba bandoye ba partir à lelo politique ezali pona ba éliminer ba sali na nzambe bato ba yebi ko mona makambo parce que tango yoza président de la république oza ministre oyebi ko mona makambo te otambusa bato ndeni yango zomona makambo pe ezosimba nango te siko il faut ba éliminer bato ba monaka yango tosengi na bato nyonso bayoka soni te ba mangomba nyonso ya molimo ba mangomba nyonso ya ba congolais awa baya ezala même ata soki oza na lingomba ya bapaya mais oza congolais pona etumba oyo ezali ya biso nyonso ezopona mutu te boya tosungana
pour totombola tozwa bokonzi na biso biso moko toyeba kotambusa yango. Merci. Voilà, merci beaucoup Balanzi Info plus HD pour comprendre que le 11 février au stade de martyr ndé tokokuta na kuna biso en tout cas ngana nzanga te na ozala penza na kindela mona ona misu na obeti la pebino lisolo. Papa Cédric tozo kene vers suka ya émission na biso ya lelo. La ligne na tuna yo ezaka mutuna un jeune congolais, un jeune moko africain ou quoi avandi na ndako azolanda yo sikoyo. Ayoki makambo nyonso bolobi intéressé ye. Liloba non ezala nini mpona kofortifie ye lisusu kokonscientize ye akoma mana posa ya kopusa na pembeni ya communauté Masambukidi. Opesa message moko epai ya jeune moko azolanda yo. Ok, merci. Bonne question. Question les amalamu pour la Congolais nyonso. Congolais nyonso sika za esengela yeba ete azamutu lokola ba tutu ya bamboka mususu. Donc lokola ba français, lokola ba chinois et consorts. Et que ndenge bango bazana la liberté, yepé azana obligation ya kozala pe libre. Ouais. Parce que kolo mokili na biso akela biso libre. Akela biso esclave ya batute et que biso to dépenda kaka na un groupe ya batute akela biso libre lelo soki toko sambela nzambe to sambela ye directement et non to sambela ye au travers soit religion soit mukanda mo boye et consort. Non, raison pour laquelle il faut congolais nyonso azwa idée ya vengeance na mutuna ye. Vengeance teke ya kobunda bitumba to bona boete. Vengeance en il faut ça intellectuel soit sur le plan mental de telle sorte que non a bengana tout ce qui est mensonge. Nous sommes sur le kuta au basalaka bakangaka depuis conférence de Berlin de telle sorte que non batailler l'homme noir le kuta on a nous singé dans ça nini et longwa et toye basolo était makamu mingi bataille ça na ba classe et même atasi ba mathématiques les loso ke otuni bato que non mathématiques et botamiwa puis mutawa ça que non mathématiques et botama la Grèce antique. Or les loso qui n'est na Belgique au kuta basala monument mobimba o babengaka os di Shango ishango ezawa pesa awe pana biso na nini Kivu aw ishango wana babengaka baton di Shango isa baton mo comptage isa considéré le la calculatrice à liboso. C'est parmi ba preuve il y a existence il y a mathématiques ils sont plus ancienne au monde avant même existence il y a mondele après os de Bomblos ils sont canadiens Afrique du Sud. Donc mathématiques n'est tout le monde bon la plupart ya magambatan ça va mathématiques et botami en Afrique so que na ba mise na poto au kutake non bazana ba papyrus na biso belo ya papyrus ba benga papyrus round na kati ya papyrus round na au moins ba bela géométrie ba théorie belé ba soit cordé le na ba Pythagore et consort et banda ou existé depuis kala pour même mundele moko lo bakake non ba tuna bango na ba Pythagore ba savant na so ba binga ba grec na tout ba yaka kotanga awa en Afrique. Si on commence à faire bango ba kotanga awa mais makambo tozo tanga cette science et botame pas na bango. Donc il y a quelque chose qui cloche quelque part et sengeli to commencer na molimo na vengeance de telle sorte que non to ko ka sala nyenye kotonga mboka na biso. Voilà, merci beaucoup. Il faut tous en molimo vengeance ya bitumba te mais ya mayele ya boyebi pour que tokoka kobongisa mboka na biso. Mama Bobi tokomi na suka liloba na oyo ya suka opesi 2 personnes mbote. Bon, na mbote merci na opesa kaka ba congolais nyonso mbote. Mais liloba na ngai ya suka ekoki kozala kaka sensibilisation. Ouais. Mutu nyonso oyo alandi biso vraiment nazobondela bino surtout ba mama nde batongaka mboka. Depuis le début, na cosmos, la nature est mère. Donc nous sommes la source de tout esprit. De oignon se botama et utana mwasi. De ceux qui mwasi au miyebi, au mipesi na likambo o lingi ko sala e longa. Donc ba maman, bozale belé na stade, ba congolais, tous adhéré belé na RCK. Eza l'unique partie oyo ekoki kosala ke biso ba congolais d'abord et puis les noirs en général to retrouver liberté na biso
eza parti kaka moko oyo kosalaki biso Congolais pe Africains en général to retrouver liberté na biso. Merci beaucoup Maman Bobby. Papa Papi tokomi na suka liloba na yo ya suka na mbote na bato mibale. Merci beaucoup maman. Liloba na ngai ya suka nasengi kaka peuple africain et peuple congolais en particulier tolamuka. Soki biso bandeko na bino oyo tozali kotelema na kombo ya Masambukidi Samuel po toloba oyo ezali bosolo to réveiller bato nyonso na kati ya spiritualité na biso eza pamba te. Tolamuka eza temps oyo tokoki ko perdre te. Po so to perdre temps oyo virage asuka Masambukidi Samuel soka leki ozala pasi pour na biso. Na ninga suko présenter ezali livre oyo mukanda opeza parmi ba mukanda papa autaki kokoma ba chef coutumier ba yeki komona ye histoire monene ezali je crois bien tokolobela ngo na émission oyo koya na pesi mbote na mama ya bana nanga chérie nanga mama Tatiana mama pasteur na pesi mbote bana nanga nyonso na lingaka bango mingi na pesi pe oyo ezali ye moko le grand maestro Sa Majesté Papa Masambukidi Samuel. Papa toza toujours simana yo ndengo sengaki etumba oyo totika yote biso pe tozali toujours elongo kati ya bitumba oyo jusqu'à ce que tokolonga indépendance spirituelle tokozwa yango kaka ndengo lubaki Congo oyo eko changer bao bakanisaki batekaki Congo na biteni po ebonga te biso toko réunir yango biso bangunza tosi to telemi na sengi na mangomba nyonso ya molimo to s'intégrer na vision papa Simon Kimbangu atikelaki biso tokokisa yango po eteza ekeke na biso. Merci beaucoup papa Papi, papa Cédric Yopé moi démona yo na mbote pe na deux personnes pour te clôturer émission. Bon concernant mbote za on a pesi mbote na Congolais nyonso apesi pe mbote na mama bana nanga Lishanga Ndundu na yemo pe roi des rois Samuel Masambukidi parce que il est son ami Tali na mona eza pona ye ce qui était na éviter dans ngasa ndeni. Merci. Ok, merci beaucoup Balandi Info plus HD officiel TV pour comprendre que tu comme une souka pona lelo mais je pense qu'on va continuer encore avec Ajim parce que makambazo loba awa ezo sunga pe makasi ezo sala pe ke édifier mutu moko akuba kozwa maele ya comprendre nani oyo ye azali. Je pense que papa Samuel Masambukidi aza écrivain aussi akomaka ba livre ebele oyo ke tokobanda pe kolobela yango moko pe tokolobela pe ye moko nanu koya na ye ndenge ezalaki parce que bango baluka se tobandi yango awa ti lobi na ntongo makambo ebele ebimaka mais je pense que bon lelo to sukiwana merci na Julie Malongi oyo azalaki assistante na ngai merci na mon réalisateur Gypsy Aboni les valables mbote na bino ban Afrique du Sud ban Amérique ya France bino nyonso batu bolanda nga naza toujours a pona bino bobo sanate ko aimer ko partager ko liker ko s'abonner parce que o eza page na bino Info Plus HD officiel TV. À la prochaine, bye.